Bon, mais $50,000 wana, oro lukampiaka, oro lukosombe ba misien na yo, ba mituka, yo ke lukampiaka. Yango moni ba voice wana circuler tozana, bisom tozana ngo. Quand le boussango maka, parce que ça va preuve. Et ça va preuve. Nga o esale nga pasi to ngo baki héritier, azana ba relation na ba konzambo ko ba relation moko amoureuse. Il faut comprendre. Donc héritier bo traiter le là aza homosexuel abimaka na bakonzi ya mboka nganga na yebi héritier na makambo ndenge wana te ba pourquoi yo kotonga ta bandeko no te faut que tonga mwana bato vous comprendre yango eza bien te yango faut comprendre que eza na bato susu baza ba artiste te soko za parole za parole yango yebela musala na yo o ano sala soki ndako te ya bato soki ndako koma ba livre si kela biso ba musicien de biso yo ba musicien nga bandi musique na âge mona muke nga bandi musique na 40 ans te 20 ans te nga bandi musique talaka na kota na 17 ans boy sanso na bandi musique na âge nini vous comprendre eza ba buzoba eza pasi siko héritier tango yo ki makamane ngona o sepela nango mais obenga ke mingi boye mbaka na ye ba mo belé mais na sima héritier mona muke na âge na moko l'héritier. Vous comprenez? Alors ça, la spectacle. Spectacle, on y est au monde. Oui, net la vente de spectacle, on y est danger le monde. Fallait se faire ça, tu prends les bâtiments secs. Ozido qui a Roumouya, à Pogmo Chambanga la télévision, net y a Doudou Tché qui a dans la salle. Non, qu'est-ce qu'on a tout dans la salle, on va comme on va on y sort. Mais moi, on m'a regretté, toujours les catégories, il y a la diète à petit. Yo banana moki. Yo kati leader na bino na lingo bimisao ngam na sala bango nyonso Doudou cheke mokoto elongwa poso ayaka na komba Doudou ayana komba Doudou tuna mokoma mokoto na pesa Doudou cheke mokoto na pesa komboa atika na ngoti lelo ongo dondo na ngope sila uka persona makufa ayana kombo ya Hervé Sentenga na pesa kombo ya sila uka etikala sila uka konga to na pesa kombo ngamo funa bimisango susu. Vous comprenez? Banani. Osoko medolambo na papa na Jonathan betela ngambondo David akataka makinu na tempelo. Ngande bunane na notala makamu. Vous comprenez? Lorsqu'on a bien ça ce brillant solo. Soli c'est mon bogar a tchatcho côté madame Moudou mais tasuki milai. On m'a fait impact ma casse. Ah, mais faut là. Na habité pour le moment na Congo, on a habité. À part bavena biso mususu ba Ramazani bana na Congo ani tozana kini awa ba biselanga solution l'équipe brillant nani mae abe talaka mutasali instrumental oyo ya Silikoti. Bonjour et bonsoir à tout le monde partout dans le monde. Bonjour Nabiso na Koba Plus, ba abonné Nabiso, ba fidèle Nabiso ya Koba Plus. Tu sais notre lemba binoté, to lemba binoté, binope bo lemba bisoté. Toujours tozo Koba kaka, tozo continuer na makambu nenge zala kaka, to zongi vers inviter Nabiso, inviter Nabino, artiste Nabino, obo lingaka, obo bengaka tout moment. Zongi sa ye to yoka ye to mona ye. Et merci aussi à mon patron, Moto Simbi 5 Mobimba, Moto Simbi 5, Francis Ouabelo, mon konza barre de fer, Moto Sansina barre de fer, Naspiter, les patrons, les Francis Ouabelo. Le lot te recevoir, invité Nabiso. Bonjour, Jessak Tipoy. Bonjour Martin. Bonne santé. Ouais, sentez-moi bien, mon zoto ningani. Tous en Afrique, moi Pali et Dérangenga, donc mais ça va donc c'est on a zali à olega sous na Koba Plus pour na expliquer batundenge évolution makambo zo kende donc ngana koyoka yo oyo nini yo tunanga nde na ko répondre pour ba abonné ya Koba Plus bazala ya OCP là quoi. Ok, merci beaucoup. Mais tout le monde après ma mounio surtout, tu éviter album, tu comme na niveau ya clip,
to bozo kobara na studio parce que comme après na ba chanson moka ya suka ya mike ni na yoka. Oui, tous en studio toujours parce que tous en titre belé tout ça là, tous en ba générique belé. Bon, tous en Afrobeat ezali, tous en nzembo na na Seben. Tous mbela deki chana Rotterdam. Tous en nzembo yaya 10 000 francs. Bloko na nyonso wana tout ezali mais tosali déjà oyo bato asengaki biso o bato azolela mingi oyo komi partout ozotambola toza déranger likola sili koti ba comprendre que tozolinga tosala eloko ya bien oui cri bato ayebi sili koti mais fou tobanda awa tokomi awa koto tosala moi détente mais générique el bosso ici tosali générique el bosso si tosali to comme ce qu'on a niveau tout ça la clip et ça la macaca semaine en tout cas générique à Silicoti semaine prochaine et vous allez déjà dans les bacs voilà semaine prochaine vous allez déjà clip à Silicoti hein donc vous allez préparer parce que vous l'andons na koba plus awa koba au tindi kango po et vous allez somme mais après concert tu évites le programme parce que les lois comme concert phare à Tobeti oui mais après concert vous pouvez savoir au calendrier pour système na moni concert a dit capté donc après concert peut savoir au calendrier na bino après concert ezaki nini ba concert faut bobeta tu concert à les 9 tu évites contrat que nini contrat ezaka ou comment bon en tout cas programme est belé mais tozo tchangona na se tolingi bato mona ke tu ka poto beta générique ya fo mutu moko boye ou bien tu beta générique to sala na jeu sur vitrine bien tu beta et après non tolingi elo na biso mona na bima tolingi elo na biso mo soke bimi Silicoti bato bini ngweke ba sentiment ke elo na biso moko bimi après nde omona na olekaka na koba plus sawa pour nous ba tobeta boy tobeta en tout cas tozana ba voyage belé au tozana ngo tozana ba concert belé tobeta mais il faut to lakisana no bato o to bombela ki bango o to pometa ki bango après ba to ba programme tozana ba voyage ba Lubumbashi tozana ba voyage ba Maroc tozana voyage à Poto tozana ma belé mais tolingi eloko ata moko nanu ebima nanu pour bamona ki tozalaki au kanga beaucoup de toujours travailler mais entre temps toza pe na studio pour aussi ça va titre mususu ezali oyo bat mususu pe ba pesi ba mbona bango te inga fo yembelanga idati nga na ça générique mais ya fayemba ozomona fo doyo karumba ba yo ka voix na ye parce que c'est un grand chanteur ya mboka na biso alors fou il faut bato ba découvrir nanu boulot to sali après bon yo mo no na ki tobeta boy voilà ok mais je sais que tu peux et logo ba te belé ba lobele yango ba te belé ba réclamer pe e bangisi bato je sais que na concert au koti au lati sutana pembe au koti na mutu mo mukuse alati ba rouge ba nini na yebite zone ngelo bela nini putanga na yebi oza chrétien non eza kasiti bo basango balata nzambalati même taï na sima taï na nzambalate asalate nzambala mais ya rouge bon il y a la prêtre roi changu bon il y a la petite animateur azaloko la petite na formaka ngapena ki surpris que ton obita banzamba mais le roi yebi ndenga na fonctionnaka andaki mbamo na kati makam ça dit ngola saké ada béret rouge béret rouge tozana ka pour kanga ba faux chanteur na ba faux animateur donc voilà nde tozoka lelo ozomona namoni Brator namoni Adjani bazoke beta sili koti na studio ozo comprendre batutu bayebi ke crise d'âge sac mais coup de chapeau na sepeli parce que bozopesa nga valeur nga na pekisaka te mutu abwaka cri nanga parce que biso pe tobwaka bandombolo tobwaka ba yo nga nde eza ya biso te mais tobwaka ngo
Moi, ça me fait plaisir. Tant dans mon on a sa grandeur, animateur qui était. On a sali crimoko bonnet. C'est le moment na Côte d'Ivoire, Baboakango. Et ça l'a bien. Donc, bon continuer, on a beau bien. Je te bête à silicoti et contact. Vous comprendre. Vous bête bien parce qu'ils a crié à prêtre animation. Vous comprendre. Donc, toi dans la calme, dans la poser. Toi au CP là. Bilomoni ba tout ça ba artiste et loko eleka ki wana na ndule zaki tolinga kosala ba spectacle moto betanga zota la biki ne to mona karabu ba théâtre ba ballet au mona makambo za ramwe belé on comprendre donc dans le sens où en tout cas et loko mabe za te biso to biki c'était d'abord dans exorcisme moto abengana bandoki quoi voilà. Mais eza mabete lelo yo même ataba jan ba vena biso ba jan ba obwaka ba krina yo. Il faut au mieux déjà que aux artistes oyo soka buaki loko et bougera tout le monde. Aux artistes aux leloté, yo za banda kala aux appelelo. Donc c'est tout à fait normal. Ba on sala ka fierté na yo. Ngana trouver na ngoza mabete ataba bimiso mpenzi la mona oya bino e beta kaka. Mais e oye banaka nani kolo cri nani kolo makambo. Et donc ko yebana deli kambo yebana te. Biso d'abord to sali silicoti to sali non par à propos ya makambo so to kuta nango kuna na orchestre. Vous comprenez? Eza ya makambo to kuta nango kuna biso to beta ya silicoti. Plus to witi kuna to beta ya silicoti. Wana to yebani. Eza te ki bokolo ba ke oyebana nani mokolo te écrit nanga et créer par rapport ya makambo oyo to sali. Nabi eza mabete. Mais so pour baki ko m'appelle G-Sac côté to boko mata ba ko ma côté ko mi boka kina na tingweke ba to abi ngweke ndamu ba ko ba découvrir ngweke to be ngombo blé yo so mona mbo blé no mona mbo blé te Lorenzo yo so mona mbo blé donc na sens wana donc ba ngweke zali ba mille ali vous comprendre Nous grand, na yebinde na sara musala nanga, mais so ça la créer mutu fo comme na clip comme parti yo, je sais que tu peux. Vraiment, mon grand prêtre fali pour pas tant azo beta ba créer zaiko, azo comme zaiko. Tant a beti créer ya comme mutu pour y bakete, les loko ya batu. C'est normal. Je sais que tu peux, ils en est là au moins ils ont circulé. Ils ont circulé à ma casse dans les réseaux sociaux. Tous les na yoka kiango. Mais na évité comment la koloba. Voice mo circulé. Tous les biso ya otanga ba komba batute. Ndetinga apparemment na tanga ba komba batute. Mais ya kolobara voice mo circulé. Na kata voice wana ya koyoka ya ko comprendre la personne ou ya lobby. Aza muto aza plus proche. Il y a bureau, il y a président Nabiso Félix Azé quoi na ya nini ya groupe culturel PIV. Mais babilo quoi lobby donc ça li bien té to yoki ba kombo ba hérité boy na gouvernement boy na batu boy donc et ça li kitoko te na ebité ba voice o renyaka na kati ya groupe culturel PIV. Ezala noka otonga batu comment. Donc voilà autour de question moi bien Martins. C'est-à-dire, les habitants de Moussou, on peut avoir raison. On peut avoir raison, il est normal. Vous comprenez. Tant que vous y êtes, vous avez un bureau de Tangawana. Il y a un village, il y a un côté, il y a un M23. Il y a un bureau de Tanga. C'est-à-dire, vous avez un voice. Tout. Depuis que tu as marqué, makambo to memango likolo. Vient dans kai kaembe, hein? Kai kaembe aïe masolo. Donc cela veut dire ba voice wana tout tozana on est dans le débit. Bango ba binza ko ba voice oyo biso to lobai ki ya mabe. Oyo lobai ki po ba bengana biso. Mais ti le low voice nem non bimate hein. Voilà. Parce que biso to bimisa siko o, pas biso to lobai ro mabete. Mais tant yo beta masolo ya mwana batu na nenga mabe. Héritier c'est un patron na orchestre nae.
azo beaucoup la milimo ba te belé wana azo sombela ba musicien ba voiture o orchestre musuti le ba ko sombela ba musicien na bango ta ba mituka te ba danseuse ba danseuse ti lelo na ba age ba petu wana ba fandaka na mandako ba tata na ba wana ba mama na ba zelaka ba fufu ozo comprendre nga za grand na yebi ndeni na sara musala nanga mais so ozo sala créer mutu fo koma na clip yo komi parti yo je sais que tu peux ozo mona grand prêtre fali pour pas tanga zo beta ba créer zaiko azo koma zaiko tanga beti créer bo ya komi mutu po yeba kete lelo ya batu eza normal je sais que tu peux eza na elo moko ezo circuler ya makasi na ba réseaux sociaux awa tozolanda na yokaki yango mais nayebi te comment la koloba voice moko esircule toza na biso ya kotanga bakomba bato te ndeti nga apparemment natanga bakomba bato te mais ya kolobaka voice moko esircule na kati ya voice wana ya koyoka ya kocomprendre la personne oyo alobi aza moto oyo aza plus proche ya bureau ya président na biso Félix Azekwa ya nini ya groupe culturel PIV mais babiloko alobi donc esali bien te toyoki bakombo ba héritier boy na gouvernement boy na batu boy donc esali kitoko te nayebi te ba voice oyo erenyaka na kati ya groupe culturel PIV ezala na koka ya kotonga batu koma donc voilà autour que somo bien Martins c'est-à-dire eza biloko mususu bato on peut jusqu'aux raisons bato peut sur raison il est normal vous comprendre tant yé mutu wana bureau do tanga wana ya witali ba village kuna ba nini ba este kuna witali ba côté kuna pese wapi nani utabenga ke M23 mutu bureau no tanga mutu bureau wana ça dit tozana ba voice tout depuis ça to ba marqué makambo to memango likolo vient nga kayembe kayembe ayi masolo oyo donc cela veut dire ba voice wana tout tozana on est dans le débit bango ba binza siko ba voice oyo biso to loba ki ya mabe oyo loba ki po ba benga na biso mais ti le voice na mnona bimate voilà parce que biso to bimisa siko o po biso to loba ilo mabete mais tant yo beta masolo ya mwana batu na ndenge ya mabe héritier c'est un patron na orchestre nae azo beaucoup la milimo ba te belé wana azo sombela ba musicien ba voiture o orchestre musuti le ba ko sombela ba musicien na bango ta ba mituka te ba danseuse ba danseuse ti lelo na ba age ba petu wana ba fandaka na mandako ba tata na ba mama na ba zelaka ba fufu ozo comprendre héritier c'est un responsable ngai tano ki fo so lesalenga mutema pasi parce que héritier za piringa to ba ni lelo te kala je comprendre ton a vu voice wana il salinga passe mais daki déjà partagé par tout temps to yoke loko wana nabi masa nanga dadi mola nabi ta makambo je comprendre ta makambo oyo il a passé batongaka ngai bane kotonga ngai na ba téléphone parce que ya abimisi kombo ya président na epona nini président nem t'a expliqué alors il faut expliquer dans le mokili est-ce héritier za homosexuel parce que na voice wana alobi ke héritier so kata na ba relation lelo pouvoir ya côté na biso ba takbando na so ba kassain on va comprendre mais pourquoi oyebi déjà bakassain badaka na bolingo makasi ya makasi mais to bamoni mwana bango sala boulot kitoko azoyemba bien makambuto bazo soutenir ye yo siko bino po bolobake bolanda ye te soki bomo baosombela bamusicien héritier aza na barelation aosombela bamusicien ba mituka bien aosala boye aofaire voyager orchestre na ye azomema bamusicien na ye na bapoto banini nolobaki te abimaka eza ba relation moko amoureuse eza mabe wana siko eza kotonga ya bien kotonga ya mabe ya lobi ke président na ye muta yebisa ye on va comprendre
soko président na atonga te ponga na mususu o balobi kete ba ministère mususu ba oso mela ministère na ba mituka na makila ya batu babomaka batu mais biso musalo ezo beta musalo ezo sala mana kitira pays vie mbongo kota ko be mbongo ekota te pourquoi yozana banda kwa danze pourquoi famille no eza bien maman nous a lupango bandeko no baza bien parce bandeko no so tindika ba na poto oza bien oza millionnaire stade wana ko beta ngo c'est eza 10 000 $, c'est 50 000 $. Ils ont dit 50 000 $. Wana oro lukampiaka oro lukosombe ba musicien na yo ba mituka yo ke lukampiaka yango moni ba voice wana circuler tozana biso tozana ngo to alobimisa ngo maka parce que ça ba preuve eza ba preuve nga o esalenga pasi tongo zo baki héritier azana ba relation na ba konzambo ko ba relation moko amoureuse vous comprendre donc héritier bo traité loko la aza homosexuel abimaka na bakonzi ya mboka nanga na yebi na yebi héritier na makambo ndenge wana te ba pourquoi yoko tonga ta bandeko no te faut que tonga ra mona bato vous comprendre yango eza bien te yango faut comprendre que eza na bato mususu baza ba artiste te soko za parole za parole yango yebela musala na yo o ando sala soko kenda rote ya batu soko kenda ko koma ba livre tikela biso ba musicien de biso yo ba musicien nga bandi musique na âge mona muke nga bandi musique na 40 ans te 20 ans te na bandi musique talaka na kota na 17 ans boy sanso na bandi musique na âge nini vous comprendre eza ba buzoba eza pasi soko héritier tango yoki makamane ngona o sepela nango mais obenga ke mingi boye mbaka na ye ba mombe belé mais na sima héritier mona muke na âge na mokolo héritier vous comprendre pourquoi babilo wande wana et la propriété donc voilà bozui peut-être réponse oyo bo bengaki bo tunaki mais comment boy j'espère que ba claircir bino et pas na yemoko et jesak donc ezo sala pasi na mambo ndenge zo kendele soko na bezo tonga mutu de préférence yaka na TV tonga mutu ayoka yo alanda yo mais oyo komi okata nzela mukuse okena ba téléphone boye en tout cas eza vraiment propre vraiment mingité faut pas bimisa ba voice na biso to loba ya mabe mais bango bazana ngo peut-être kasi mais loba mara ke no bo loba kolo ngana loba ngo babimisa nga voice o yati oyanga neti nga na posa voice nanga babimisela nga baloba nango mabe na ngai je saka loba ko to boye afinga mutu be loba boye vous comprenez mais peut-être ezaki pe ko longola bino po moi jésus moi mouvement moko bo pona ko luka pe autonne sa martyr mais là yango ya ebima na ngona nenga ba voice et tondo martyr ngo zo be tonda te e beta magi conseil beta magi oui bon conseil robetama et robetama ba conseil robetama kaka parce que ben streamer ezali makambuto ezali même fouille lo mona na kati mona yo normal na nga betita héritier na siko na bango na héritier na sala plein vous comprenez déjà ko kota ya bato ka bato ba koti na mati et c'est déjà isola que ça que population no bango wana population na bango wana ya lo baka otonne sana ete mais au sala ka spectacle on y mona o netinga na vandi spectacle ni on ya danger na mona fallait se pesa batu pani batu baseka. Oh, spectacle faut se pesa batu. Au vanima boota la spectacle yango maman na spectacle. Vous comprenez? Nga pona ça spectacle, so na biki na beta place mo bona ça la spectacle au monde spectacle. Mais va la taille danger quand même atana bilamba ninga loba ka kolata koleka ba mission nyoso nan balata bongo. Yo kan ci selo no zana ilamba ne bangsana nyon. Ah, papa. Batanga mamba baba so papa we mbasko olobani. Olobani ba fait so Adolphe Dominguez olobani. Et la maison coûtait ce qui va 25 000. Te ma comme te bima na internet au monde makambutu. Oh. Ya solo makambutu au monde te bima. Ozo sanga babuki lokolo me babuki mongongo te. Nzela frontière ya entre Danemark na Allemagne blo mo ndengo wana. Laksa mikanda. Ba pesa nga passeport. Passeport ngo bakangi biso.
mundele comprendre que eza ya biso te bakanga biso boloko mais to bomba kombo ya mokonzi wa mema ya biso kuna soki totanga kombo na ele ayenga za interpeller baza interpeller te benga bakanga ye mais to bomba après lelo benga soba soba poko mina mbongo nzamba kopini bato ebele nzamba kopini bato ebele nga na mona bato papa na nga na mama na nga ti lelo baza en vie bakufa te esala bango pasi deux fois yango oyo bainsultaka nga zoba 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 mais tala mayele bakri naza nango yebisanga siliko ti oyo nasali yo bango baza yango wapi babimisi tiktok na fabrigas mfilu moto ayokaka yango ata azalaka te abeta rumba wepwani bamisien bazolela na kombo na yo ozo comprendre elo nini osima parce que nzambe agisse bana bato basali après nasoka yo komi siko pomba yemba totala yo bina totala yo nga na yebo bina kosakana te nga fana za animateur na yaka danser vie na nga leo manager ebi lukau nazaka danser chorégraphe aza chorégraphe danser a danser vous comprendre en tout cas ça fait mal toi tu vends dans boye les sous mutu mo otali boye azana niveau ya azana ba d'abord ngali nga bengrate anima bengrate ngelo ni ya kolo bananga ngaza loka ba ya musuta zo wita poto bani okimano na poto neta na naimo na mayo soki dudu cheke ayepe banini masa mubu na ngone bomba lekiawa na mise mubu wendo boya soki wendo wena tamboka na kombo pe soki yale na heba te ba l'équipe bo mo lo lendo banini papa nga kima poto te ni na pas kofi ni pas waze quoi alors na zonga na kisasa ao na sala bulo na ngati lelo binom du butika na poto na wewe sanga bilo ni mnoko somba oyo za na poto poto za kwa ngate tala ato za pa ya le manager grand prêtre ndeye atonga bo mana boulevard yosko toke ndaka poto yo ra posi doki a komoya apo komoyo chambanga na télévision neti dudu cheki ya ngam na sala yi non question na tunga na sala bango bakombo bango nyoso wa mais moi na mai na regretter toujours les capé bo nini azati ça ka petit nanga yo ba na mokili yo kati leader na bino na lingo bimisao ngam na sala bango nyoso dudu cheke mokoto elongwa poso ayaka na komba dudu ayana komba dudu tuna mokoma mokoto na pesa dudu cheke mokoto na pesa komboa atikala nango tilelo ongo dondo nango pe sila uka pe asonama akufa ayana kombo ya Hervé Sentenga na pesa kombo ya sila uka etikala sila uka bonga to na pesa kombo ngamo funa bimisango susu vous comprenez banani osoko me dolambo na papa na Jonathan betelanga mbondo David akataka makino na tempelo ngande kuna nena na sala makambo vous comprenez le ce qu'on a bien ça ce brillant solo soli c'est mo bogar a chacho côté adam mundu meta suki milai on peut s'imparte ma casse mais faut là na habité pour le moment na Congo on a habité à part chorégraphe à chorégraphe danser à danser vous comprenez en tout cas ça fait mal toi tu vends dans boye les sous mutu mo otali boye azana niveau ya azana ba d'abord ngali nga bengrate anima bengrate ngelo ni ya kolo bananga ngaza loka ba ya musuta zo wita poto bani okimano na poto neta na naimo na mayo soki dudu cheke ayepe banini masa mubu na ngone bomba lekiawa na mise mubu wendo boya soki wena tamboka na kombo pe soki yale na heba te ba l'équipe bo mo lo lendo banini papa nga kima poto te ni na pas kofi ni pas waze quoi alors na zonga na kisasa ao na sala bulo na ngati lelo binom du butika na poto na wewe sanga bilo ni mnoko somba oyo za na poto poto za kwa ngate tala ato za pa ya le manager grand prêtre ndeye atonga bo mana boulevard yosko toke ndaka poto yo ra posi doki a komoya apo komoyo chambanga na télévision neti dudu cheki ya ngam na sala yi non question na tunga na sala bango bakombo na bango nyoso wa mais moi na mai na regretter
tozo le capé boanini azati ça ka petit nanga yo banana mokili yo kati leader na bino na lingo bimisao ngam na sala bango nyoso dudu cheke mokoto elongwa poso ayaka na komba dudu ayana komba dudu tuna mokoma mokoto na pesa dudu cheke mokoto na pesa komboa atikala nango petit atikala nango tilelo ongo dondo na ngo pe sila uka pe asonama akufa ayana kombo ya Hervé Sentenga na pesa kombo ya sila uka etikala sila uka bonga to na pesa kombo ngamo funa bimisango susu. Vous comprenez? Banani. Osoko me dolambo na papa na Jonathan betela ngambondo David akataka makino na tempelo. Ngande kunane na sala makamu. Vous comprenez? Lorsqu'on a bien ça brillant solo. Soli c'est mon bogar a tchatcho côté adam mundu meta suki milai. On peut s'imparte ma casse. Ah, mais il faut y ma faute là. Na habité pour le moment na Congo on a habité. À part ba vena biso mususu ba Ramazani ba na mena Congo ani tozana kini awa ba bimiselanga soli so leki brillant nandi mae abe talaka mutasali instrumental oyo ya silikoti abina ranano vous comprendre batika ba lunya na pampamba ona uti poto ye olie semulu kuna ale oyeno awa wana foto la mbanga. Et puis, on est au baye bioté, net bon, net doudou, ce qui doudou tchèque, mokoto, baye non yoté. D'abord, comme kala, au kenda na yo, peso vanda na yo, boebu, c'est pour côté qui Mario na baraté, allez, oye awa, o bano, o, ngana muninga noté la musique. Ngana muninga noté la musique. Yamba suka, au kota makambote za musika, bo kima na poto, biso tigala awa. Nga kima na poto, e bele ba na poto, ba kima. Nga kima poto, te nga na musicien. Na vrai musicien vrai noko soki na kozwa mukanda na kozwa na voix normale ya okimate po ah yekuta kima na poto ye pato na ngondo lobani pe tshana kuta kokane poto te mais na voix na poto na kelukani musana ngeza awa ko kendende kozonga zo comprendre martis bobi mana makambo oyo po soto na ndo démarrer bino osangana te na kana mbanga oyo ya koloba na kana mbanga koloba soko ye soko mono kende o kende pa bendien kende pa bendien. Ah, tu as dit maman papa mati si ba bossa na bino kala. Nga mo sa tikolo bogola ngati. Nga ina na bo mo sa bogola ngati. Nga na bogola mosi. Voilà. OK, merci beaucoup na batutu bazo landa bo comprendre hein, bo comprendre les attaques tozo gele mutu te mais tozo lobara ba makambo eza logique. Ndenge makambo ezaleli talaka je sais que tu peux y passer qui n'a été ane na kandate mais ane na ba regret par rapport ya ba dire ya batu mususu bazo tenir contre ye nde yango wana je sais que tu peux programme ya concert ya le 9 na ebité programme nango sa ndenge nini kasi tous on a nous confirmation parce que batu belé bazo tuna batu pe ba yokaki yango déjà ne ba nimba ye ba na bazo confirmation nango vraiment ce qui si jamais nango contrat nango bo silisi ou comme. Oui, makambo wana faut tout nango yaya parce que tous ans li solo moko na dans frère na biso boche mascotte oya les nos production mais façon ndenge ya bisinga façon zolinga kendele la biso makambo zolinga kende moi lan makambo kende lan ezana no boye wana ma photo na mayaya et puis tout ça il a siège na biso aussi ça non makambo comme ça to yeba fa to tchango le 9 mai ils ont normalement bakeba au nom to soli bien que na producteur voilà c'est ça les réponses nan pena nan te mais concert ils annulé té et le but peut-être que concert ninte mais l'isolé fanda kaka bon parce que le programme fixe peut-être to ni les programmes il y a les 9 mais cause à les 10 ni les programmes à les 10 et cause à les 11 pour comprendre je sais que tu peux moi de la fin na yo comme presque na fin ya suka édition na biso na ebité na ba lingaka yo na ba bonné na biso ya koba piso ba lela yo fort hein o ba partout dans le monde na ebité ko lo bana bango. En tout cas bon comprendre parce que makambo ça fait mal en tout cas na comme on a colère le temps na lo bongo les sous na bi ko dozenga mais na comme on a kanda donc na musalo nga na sali en tout cas bien Clinton olbelo moko ingratitude condamnable
il faut pas kozalenga ata na mwasi no bozani na ndako azolambelo fufu asokolelako basous-vêtements après moment moko boye il faut pese ba respect vous comprendre na sala eloko te na bomelo ka mutu te na zuita na nga na bimisi bakam na nga nyonso ezalaka après oyo tushanga mokili ezotalanga pourquoi bako insulter nga zoba boso baloba na ngai ke na bokoma kombo na nga te mais yo Martin de konanga to sola na ba WhatsApp na tangi ba classe à danger te parce que na côté mon ram na nyonso na musique pour lelo na servi Congo na bundela Congo na musalo nga na ebi lelo na za jesaki soki lelo bitumba ya animation ba kobimisa ba biso yo ba Bill Clinton ba sele yo ba brigadier to za mo belé donc parmi le grand nazali alors yango zo mona ba kanda wana donc on a des insultes où il dérangeant que zoba donc il faut un pardon soit un pardon te to komane musika il faut s'excuser respect est réciproque na nga na finga mutu te mena lobaka so pa yo po mutu mo bo witaki poto yaki koto yo olingi olobanga oninga na kenda poto te nga kenda libopoto liboso na ye vous comprenez alors nga mona mutu yuti poto be ministère ko intimider nga na rien vous comprenez en tout cas bateau bazana besoin ba contacter nga ba beta plus 243 85 44 20 245 085 44 20 245 ozanya Mouragera na pesi mbote na Patrick Mubia la USA de Kisha na Rotterdam hein l'homme fort de Kisha na Rotterdam na pesi mbote na Kai Kayembe hein azana vacances na bana na Portugal na pesi mbote na Pessimbote na Carnol Mbongo petit nanga za na Braza na Pessimbote na Tatine Siala de Bozé Belé wana Tatine Siala na Pesio Bambote Denis Kabena États-Unis d'Amérique na Pesio Mbote boza calme semaine prochaine Silikoti boza on ba plateforme nyo sur téléchargement voilà. OK, merci beaucoup. Et na batutu bazolanda biso et merci aussi na président Francis Wabelo hein muto a soutenir Martins quoi donc le Francis Wabelo mokonza 5 muto a simbi 5 wenza 5 nyonso na makambo tali barre de fer na makambo tali hospitalier des moyens de transport et concernait toujours les